Carmen Odia azali mwana mwasi oyo ayebi papa na ete. Elingi koloba mobali oyo akobala ye. Zala sur et certain po eza pe bongo. Dépense eza déjà divisé. Costume papa eza te. Biloko ya tata mwasi eza te. Ya tata kulutu eza te. Bandeko esengo te na mobali ya kobala Carmen Odia. Carmen Odia mama na ye atika biso molimo epema na kimia. Carmen Odia aloba akola na pasi. Kaka noko moko azalaki kosunga bango noko wana pe sakufa. Elingi koloba kote famille ya mama pe mobali oyo kobala ye komitungisa te. Okobebisa biloko ebele te. Carmen Odia azana ba yaya na ye. Yaya na bango ya liboso ya mwasi balobanaka te. Carmen Odia loba même ye soka kufi yaya na ya te. Soki pe yaya na ya kufi yaya ye pe akokende te. Bandeko elingi koloba na mariage ya Carmen Odia bakoya pe te. Carmen Odia soko bali ye aye na poto akosunga pe yaya na ye te. Bandeko yo mibali ya poto esengo te obala Carmen Odia. Mwasi moko akokute yo rien du tout na voie normale. Mwasi moko akotungisa yo te po asalisa famille ya mulai. Mwasi moko te akoluka somba lupangwa munene po famille ezotungisa ye. Carmen Odia azanga na ye batu. Elingi koloba soko bali ye akozala kaka ya yo. Yo po kozala kaka ya ye. Bana poto bofungula misu. Bofungula misu ata bozoka Carmen Odia alobi azana mutu na ye. Menanu bapesele ye ata kokate. Seke aza libre. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo, makambu o nalobi eza masekite. Carmen Odia, tangu pe boza komona ye, chaque semaine, presque chaque jour, azan internet, et la kisi azakoluka, moyen de vivre, azakoluka, libala, azoluka, babala ye. Carmen Odia, tangu azoloba, aza na mobali na ye, aza deja na mutu na ye, ezali pote, acha mutu na ye à l'aise. Mais Carmen Odia, bisikaza, aza sir kaka ya 30% bakoki kobalana. Mais yo ndeko, yo moko zala conscient, Carmen Odia, mutu oya zana ye, aza pe na poto, yete mutu alesaka Carmen Odia le premier tire 30. Et loko moko pete ezola kisake akokoka makambu Carmen Odia aya na poto azala na ndako ya libala. Yango wana bandeko oyo nyonso atalaka Carmen Odia soko sepelaka na ye, osepelaka na bote na ye, osepelaka ndenge azali. Bandeko Carmen Odia ye wana azawana. Linga olinga ye. Linga osolola na ye. Sina lobi yango malamu. Kote likambo etali papa aza na papa te ayebi pe papa na ete. Bolanda émission ya kati ya leketsu ye moko aloba yango.
Tango aza na papa te ayebi pe famille ya papa te bandeko soko ningo bala ye côté papa déjà biloko kopesa te même pour na symbole soko pesi eza neti ozochola ye ozoseka ye alors eza déjà avantage eza kaka avantage te po pesa biloko te po jamais tango kozala na Carmen Odia na ndako akozala na cousin côté papa akozala na cousin côté o mwana ya tata kulutu to ya tata mwasi to ya tata leki eza déjà parti munene elongwe oyo kotia yo panzi te omonaka bafaux cousin Carmen Odia akoli na pasi a souffrir ye moko alobaki yango na kati mama na ye amoni pasi avatika biso alobaki na bandeko ya Carmen Odia bobatela leki na bino elingi koloba mama ya Carmen Odia azalaki na bato mosusu akokonte na bango te moto azalaki kokonte na ye noko na bango oyo Carmen Odia alobaki na kati ya Leketchu na émission wana me noko wana malheureusement pe akufa lokola akufa Carmen Odia batika kaka na bandeko na ye elingi koloba Carmen Odia ndenge aza wana famille oyo aza na bango kaka eza bandeko na ye bien sûr mama na bango aza na bandeko mosusu me lokola mama na bango asouffrir moto moko te aza kosunga ye tango alingi atika mokili oyo atikaki Carmen Odia kaka epai ya yaya ya Carmen Odia elingi koloba boye bandeko elingi koloba Carmen Odia ba famille na ye eza kaka bandeko oyo ya ye wana yango wana bandeko foko yeba Carmen Odia soko bali ye famille na ye oyo yo mobali koyeba eza kaka bandeko na ye na bana bandeko na ye oyo batikali baza famille te po tango mama ya Carmen Odia azo souffrir bazalaki te tango baza kotika Carmen Odia bazalaki te alors ndeko za na poto mwasi ya kobala ye wana ye famille ne kozala kaka bana oyo bokobota na yo yaya na ye ekozala kaka yo mobali na ye papa na ye ekozala kaka yo mobali na ye okozala pe papa kulutu na ye na papa leki bandeko bana poto esengo to esengo te nazoloba esengo po na yo mobali nazoloba te po Carmen Odia zanga bandeko nazolakisa yo kaka po te bafamille babima kidikidi te po ezala te bafamille bazoya boye bakosaka bafaux cousin bafaux cousine po ezala te ke o bafamille bazoya kotia songisongi non Carmen Odia aza na famille kaka oyo moni wana aza na besoin asala famille oyo ye ya monene aza pe na posa bana ne bazanga papa te alors lokola ya zanga papa zala sir ndeko Carmen Odia na yo soki bobalani ekozala pasi po atika yo loba yo tika ye pamba te aza na posa bana ne bakola te lokola ye akolaki aza na posa atikala ye moko te amona mama na ye ndenge atikala ye moko pasi amona ata mokili chanze ata kozala na poto me traumatisme wana amona na bomwana esalaki pasi ti lelo tala ndenge alelaki makasi na émission ya Leketchu mai ya misu ebimaki kaka te me alelaki toyokaki na mongongo na pema ndenge alelaki yango ndeko mobali oyo oza na poto Carmen Odia ntango azobima na baimage azoloba aza na mobali na poto ndeko kokipe yango te kokipe yango te yo sollicite Carmen Odia na ndenge na yo pe bomba sekele sala makambo koluka kutu te osala mariage bengisa ye mbala moko na poto zala sir okoloba papa Robo azalaki na raison parce que naza sir naza na raison même Carmen Odia ata yebi so naza na raison te mais fitir ya libala ya yo na Carmen Odia ekopesa nga raison nga papa Robo
na sokisi awa. Botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.